difficulté à coller capable à journaliste wana. Il faut que ne pas ba journaliste au serveuse au sala, pas de terre à terre. Ah, désolé. Hein? Oyo vieni nango dingaka toujours rendre na petit. Vieni nango. Ata bobi bo défendre lelo, lobi akoya ko bebisa. Ata bobi bo défendre lelo, lobi akoya ko bebisa. Yom tu na niveau komi, oaso na besoin polémique te. Bimi sa Cindy Motema, propulser Cindy Motema. Cindy Motema jusque là azaka na image na yo. Nzembo bima yo na Cindy. Banda kozonga mwa sima, lengi sa batu Cindy. Yo objectif na yo tellement que même toujours, tu étais toujours de l'avant, de l'avant, de l'avant. Avant, il y a fiche à kaka yo. Les gens ont du mal. Cindy, elle chante kitoko. Voix magnifique. Hein? Bando qui coûte à Marcelo, bazo, azo, moi si, azo rebonzele. A komi ko beta masola rebonzele pour batwa lingazele. Yo petende ko lingi sabatu Cindy. Lingi sabatu Cindy, papa langa. Tika ba émission ezanga mutuna makolo. Hein? Tika mutu ezanga fallait azana Dubaï yo que ça l'émission et bandeti souka sans ces athées est-ce que Kofi koko le kana émission ezanga sens mais ils sont pas yo ben invitation mususu ba répondre angote ba répondre angote hein mutu susu kaza ko dinda kasi yeso kaza ko dinda azoluka telema kasi eko senga bino ba pardon po bo le kana chaîne na bo telemisa ye mais bino bo telemisa ye mais bino bozo dindama o sale émission mabe na désolé o sale émission mabe soko moni mutu moko azo dinda tika ya dinda ko kendo sauver yete parce que yo poko dinda hein yo kanisi émission esali nini visibilité non eza mission mabe. Et cette émission ma bé, yo na ING, au cours de l'émission à bon côté. Au cours de l'émission à bon côté. Ah! Na mawa. Vraiment na mawa. Nga kasa koko le pe sa batu sous sagesse, mais koko la mususu ate. Ah non 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 non. Ah non non non. T'as même bisonné toza ouais. Papa langa artiste Kofi Olomide même biso toza to comment ko trier bisika nini ba chaîne nini faut koleka o tapenda chaîne au modèle les okendele na oleka na kuna pour le moment te pona odinda invitation penda refus donc na ba musicien tout bazalaka awawa donc mutatinda ka ba finga ezaka afali toza pe na collègue na biso a musée artiste sapeur na biso muza finga ka tout le temps mais nam to ya ko batte que musée faire azotinda musée faire finga muza monisa héritier passe na ko finga na fali mais nam to yote to tika kana biso ya zo sa ba délire na ye. Mais yo zo ko confirmer batinda kabano yo yo tem to ko confirmer parce que yo peso to lande di bien ozana ba petit belé ba finga pona yo ozana bato belé bakali a passa ta mobimba bakali a passa ta mobimba ya ko critiquer mais bakali na la ko bana biso teke yo mto tinda e akena bo pete hein akena bo pete. Oui, ils ont flatterie. Oh, quel genre de flatterie? Hein? Njor azaki pa na yo. Ake pa fali. Awuta pa batu misusu. Mais to oka jamais njor alobi ke. Batinda kinga na finga yo fali. Fali mwita unazala kite. Batinda kinga. Njor a un moment azaki pa fali. Mais azonga ke pa na yo. Soko moni muta oloba ke batinda kinga. Batuana de bazamite mamabe. Na loba kango à chaque fois. Soko moni mutalongwe na gauche, a komi na droite, alobi na droite ke gauche mtetinda ki lokuta. Pour un jour pas koloba ke bino pe mtubo tinda ye. Un jour ba koloba bongo. Ezala katin? Na baye makasi. Bana ngo ba permetaka Kofi ke sa ba émission boy. Oui, Nadia. Oui, critique. Ngaza fana kuitite. Ngaza fana kuitite. Quand il s'agit de poser des critiques, je pose et je passe. J'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé. To
Zo tapoter de quoi intervenir, réseau tourné. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, maman. Oui, merci beaucoup. Nalandi, on nalandaka, on a zappé mutuna ya kalamarge ki na longwa na Facebook. Na tikala nanga na WhatsApp ndenge nalandaka ainsi que TikTok. Vraiment, na yebi ndenge ni na koki ko remercier yote. Na yebi ndenge ni na koki ko remercier yote na neutralité na yo. Soki nalandaka yo pamba te. Na banda na yo na Facebook. Lere yo bandaki ko pasenga mingi baba ratis. Na kosalaka ba émission ndenge wana. Eza niveau na yete. Aza komi kitisa ye moko. Hein? Mais il faut au moins na ba genre ya ba question. Ou baza ko poser ndenge aza ko répondre. Mais grand frère na biso Kofi, ye moko moto alingi ami kitisa mama Nadia. Ezalakate makamoto za koloba wana. Oui, akolimbisa. Kolimbisa moto za kobosa na likambote. Problème ya zobozi. Ndenge mige niema abanaki kosala ba émission na zobozi. Mais Kofi soki aza mutu moko aza kobo. Ali mboli misanga aza ko raisonner bien. Akoki ko passer émission pa mige niema te. Oui, alimbisi. Tika moto wana de distance. Mais pourquoi aza komi kitisa boy? Pour le moment Fali azana Dubai. Au lieu asala ba promotion na ye ya ING. Azo sala yango te. Aza koleka na makambo o ezanga tina. Est-ce que ako resir ING wana? Eloko ngana aza komituna. Ako resir yango. Eza mawa mingi. En tout cas, félicitations. Continuez toujours. Kozongi sa bateau na rang. Kozalaka pourte. Zalaka kaka au milieu du village. Et là, on a l'ingaki na lobaka kaboye. Merci mais beaucoup, Kofi papa. ye moko, alingi komi kitisa Nadia. Alingi komi kitisa. Merci beaucoup, papa. Franchement, c'est avec regret, hein. Donner l'image aux gens comme quoi que Kofi, Fali, c'est le seul artiste qui demande aux gens d'insulter les autres artistes. Image au bon nabola et Fali. Mais c'est si, ce qui est réellement vrai, c'est que bino tout botinda ba finga bino batu. Pour batu mutu nyonso sana muta finga la ke batu. Qu'est-ce à côté ba mutu nyonso artiste Kofi Olomide zonga nanu prêtre pardon. Zonga prêtre. Oza artiste moko ozo toucher ba génération. Na minute yo eza Fali faire et Mwandambu héritier. Mais yo quand même yo mto ute na ba génération wana mais ti lelo oyoyo les gens apprécient ta musique. Même Poupiyo ou tu ko bimisa. Hein? Poupiyo ou tu ko bimisa. Tala yo ka sindi nenga fandi si voix. Bandeko Botala, mais olingi ko futa batu bonga promotion te. Kaka yomoko le kanaba émission ezanga mutuna makolo, okenda ko fossé. Mais paye les gens basa la promotion, ba promouvoir Cindy. Hein? Mais olingi ko pesa mbongo te, mais kako le kanaba émission lo baba connerie. Ah non, vraiment, je n'ai jamais vu Mutaboy. Non na monate. Non na monate, franchement non. Dégoûté hein. Très déçu. Allô, bonsoir. Mama Congo, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Vraiment, merci pour l'analyse, Nayo. Analyse qui toko makasi. Le grand mot pao, les gens de Nabiso, ba déception sur ba déception. On a komaka sur na monu na émission na bangaka. La fois dernière, to télémela qui est makambu ya ba côté kuna. Télémela qui est makambu ya ba côté kuna. Et vraiment, Kofi Azamuta koke ko le kapa mona mbali wana. Bajar ya ba question wana. Est-ce que les loyo to chana ndenge ya lingaka ko se compétiter na Fali? Est-ce que fallait encore les kana émission babando poser peut-être sur artiste moko boy songo? Aolingango te yemo okuta lobaka ngonga na ofula su mutu te ponga mona nyoko amapona fulama ba émission na bino miki obozwanga 15 minutes ko tunanga par exemple kombo ya Ferré, 10 minutes ko tunanga kombo ya Kofi, 5 minutes ko tunanga kombo ya Kingani et pourtant yemo ko azana ba production na ye ING yango ezoya makambo sulula na plateau ezebele. Maintenant on comprend pourquoi Kofi a comment vivre kana ba baseball. Oyebi mama Congo parfois na landa banzembu no munanga muno yoka banzembu
mona ondi matin na bi mais Kofi akoma bwende ni ba journaliste ba banda ko bange ko respecter lelo ba journaliste moko boye ba poser n'importe quelle question il y a vie attendez ngotangi kombo papa Sango je m'excuse vraiment ngana sipila na ngana ba émission